l'histoire est trop sale pour l'un. Non, koko ça analyse na moté. Na ba makamba ba maladie. Na olobara que répentez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. C'est trop sale. Non, kokate. Non, koko ça analyse. Chacun portera sa propre charge. Jésus-Christ revient bientôt. Paulin, étal na ngate. L'essentiel, fallait s'abetaï bercy. Abetaï de bercy. Te nabi etali ngate. Esengola nga po fallait abetaki bercy. Na suki wana Paulin. Na part, ya yo, ya ba chroniqueur tout. Bokende koyebisa ye. Ba propos na ye o alobaki a démentir. Osoki esalamite. Tozaka na parke oyo abengi baye babimisie tutisi toke parke wana kuna abengi baye babimisie tolongwe toke tribunal wana nga na je blague pas. Je blague pas parce que esalama réseaux sociaux ba mona nga ndoki banda internet e banda ata musicien monta tortura journaliste bongo. Voilà. Après un long moment des auditions, voici le moment des quotidiennes. Pour une aventure inoubliable, ils vont profiter de quelques jours avant de rejoindre Malaika House. Les 60 talents de Madjabou Talent posent leurs valises à Zanzibar, sur des magnifiques plages, une vie de rêve, dans un hôtel face à l'océan. Contre toute attente, nos talents feront face à de nombreuses surprises. Désormais, ne manquez pas les quotidiennes de Madjabou Talent à Zanzibar sur YouTube et nos chaînes partenaires. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc Aza partout dans le monde. Oh. Toza awa tai ile makandide. Maman Nicole Malonga. Yo telemi wana. Ni malata sula milaite. Anabuaka na ngatai maman Nicole Malonga makuya. Na kama kilo mkusi. Sans complexe. On a soli nga mezi nyoso linga. Soli nga ekokayo. Kota papa. Nebiso. Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femmes, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Messi,
soyez libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'Aïe. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés. Nous Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'Aïe. Merci à vous. Voilà, mbote na bande konyo kolanda biso na Sarato la TV, chaîne oyo SPL Sakabino, chaîne oyo et Sakabino ba news ya vrai. Voilà, na émission na bino vérité lelo na sali bongona mbingazor de la presse congolaise, maman Sarato la to me ko sala analyse par rapport ya makambo oyo côté libiso na net, vraiment kolala kolamuka publier moura de la presse qui a bombé le bala ya ndeko moi si Raissa na Canada, to komeka ko toucher pe moi ba point moi ebele to ko lebela pe likambu ya concert ya Koffi Olomide na Paris, to zoma déjà ba publicité zoleka mais koto ba combattant pe bazokana to ebité et ko zala ndenge ni voilà to komeka ko toucher moi ba point moi ebele. Voilà, merci na bon délivrement c'est que derrière la caméra, pourquoi pas l'ingénieur 15 Baseli bande konanga sur la fondation Sarato la bambote na bino na moni bongo CG na biso madame Brenda Jonathan Kivuna 10 amis Bali to bossa na te ba maman ba papa tout ça il a toujours Azir yangonde eza solution mafuta moko kitoko mafuta moko bien oyo ko pesaka l'opposo yoko maneti ya ba bébé quoi komaka na ba réseaux sociaux nyonso beti Azir okomona yango contacter bango okozwa ngona facilité nyonso na Kinshasa eza déjà disponible pona bande ko tout ya mibali oyo balingaka nzoto na bango ezala vraiment kitoko contacter. Grand merci na grande sœur na ngamoko babi SP Tibuiwe tout depuis Nigeria pour na makambo ko sala toujours. Merci surtout na maître avocat Hervé Kadiobwe mon vieux mon yaya maître avocat na ngamoko balobi esprit libre toujours tozara wana Montréal ce que vous avez même langage nangai fungola caméra bande ko ba découvrir invité na zanayi maman Sarah. Bonjour. Bonjour Paulin. Bonne santé. Ouais, ça va très bien. Bonjour Pena Balandinho soya Sarato la TV. Nga mikolo na komi na mingi na S-Pro de cinéma. S-Pro du cinéma. Donc on senga na babone na biso Sarato la TV. Bo s'abonner pe na S-Pro du cinéma kuna panda bon ba film na ba gaga on saranate. Kuna tozara ba nombre moye bana boité. Donc kuna ba acteur na ba actrice tout. Il faut créer monde de note. Oh nyos tout boyebi ba sara nzonzing. O mona bango na S-Prod cinéma. Et puis bagage ko banozala et surtout batapoto bon mona bindake Sarato la nenga kilme asalisi film na nenga Europe. Bokozwa ba vient biso ba Janify ba 2 minutes ba Hans Luzo ba meta pinga donc baze belé kuna na niveau libanda bokozwa pe bango na ba film na bango kaka na S-Prod cinéma. Donc pour s'abonner massivement na S-Prod cinéma na pesi mbote na l'homme selon mon cœur papa Diego Milito et pourquoi pas na Jenny Beta industriel moi c'est à Pembe yonde moza ici. Bon côté moi c'est à boss à boss. Donc un grand merci na président Charles Tamboué, un grand merci na maman Gina Amatou, monté ma papa Aaron Amatou le prince de Dubaï, un grand merci na Amélia Mweba la priva de Orlando Domingos, un grand merci na groupe WhatsApp nanga mobimba, batu nyos tout bo soutenir nga na ba conseil na ba remarque na WhatsApp nanga en tout cas, un grand merci na bino, un grand merci na abonné à page nanga, page d'angé kende. Un grand merci na Général Makoso, le Général Makoso depuis la Côte d'Ivoire. Un grand merci à toi. Quelque chose se prépare dans quelques jours. Quelque chose en andé. On sera là-bas. Quelque chose en andé. On sera là-bas. On sera là-bas. C'est tout ça là, tout ça là na français on sera là-bas. On sera là-bas. OK. Dans tout là-bas seulement. OK. Donc voilà, un grand merci.
na bato tout bwana ba commentaire bolinga so tout ça analyse na problème malgré problème moi elanga ba question ba manquement mais juste analyse et à plateau on n'a pas le choix. Je suis là pour répondre. Nana Bafana, Bambote Nayo, Sol Mbemba Nayo, Mtaliboso, Rose Bonga Bambote Nayo, Makiala Kumba, Celia Kinkela, Dalia Onyema, Président Bébé, Pamela Kabe, Pish Kalala, Nani Suskuna. Je crois na Bossani. Pamela Mabaya, Pamela Kabea. En tout cas, un grand merci Nabino Nyonstu. Bon, continuez vraiment pour s'abonner massivement sur votre chaîne d'actualité. Restez branchés. Voilà, merci. Bon, continuez à s'abonner, bon aimer, bon partager pour l'émission. Tata Po FAPK, Tonaro Bossanote. Maman Nicole Malonga, la patrona. Toza Awatai. Moi si, moi Nyonyon. Moi Féchou. Père, moi Cocombre bien. Contacter quand maman Nicole Malonga la patrona Azir Peza wana pona bajo donc batu bolinga Paulin bosombela Azir batu balinga Paulin bosombela Paulin Azir et ça l'a bien vraiment Paulin a sombelo gamo bimba ya Azir et ça l'a bien déjà na moi déjà batu dia ba bunga voilà net ba son mbemba bazawana ba sombelo Azir wana ba fan no belé ba sombelo vraiment. Donc voilà, et puis tout ça dans Majabu Talent, Majabu Gospel. Merci pour nous. Merci maman Sarah, j'espère que tout actualité koyaki oyé bien makambu ya moura de la presse. Avant de tout mamba moura de la presse. Glissante. Na tout na glissant, na glissante, sangani. Na tout na linette so yo. Nengo ina linette bo j'espère ya no la biso bien. Te na za na ngoti. Et ça que na salle lunette les gars. Na ça on a Paulin pour nous répondre. Voilà, merci maman Sarah, merci pour na ozana pour nous répondre biso. Makambutu ekoyaka na réseaux sociaux ou le belaka. Mais banda dossier mon rekoti ozolo bangote kakipa kakokolo ezana oni avant na kota na dossier ngo bien na. Ya. Tant yo s'engager au banda rekoti batu ba parquet. Yo peut faut gérer mon noronoti. Et pour nga na s'engager nanga yango na loba isonga pe na lobi na yo pe funda ngati loka ngam na pesa ba ngo porte pour nga na ba nga na fundi nanga na fundi nena fundi déjà na fundi nazo funda te na fundi nanga donc ti ba otambola wana ba mandat d'amener na bango pesa donc côté ba ozwa si ba tamana ba prisonnier libre na ebisio place ba okutana na eba kozwa esko bien nangezani ba tout na ba preuve ya bien sûr Sarah finga oza na ngote yango wana peut-être que na kosa analyse pour na mutu tellement même sous so quand ça paye pas analyste il peut réclamer kasa elanga kutu analyse vous comprendre mais à part ça eza bosoto c'est trop sale pour moi ya ovanda na plateau na nga bien beau Paulin na olobela mamba ba journaliste respecter ngati eza makambo ya ba collègue na yo bien sûr eza actualité maman Sarah actualité makambo salté ndengwana Paulin mais eza actualité koti ya makambo bosoto ndengwana internet to vivre na internet so actualité koti to kolobela yango mais comment ozobeta oyo karabo to par exemple na pesa karabo bon et le mo koti awa to pesa ta exemple ya Fally Poupa le bango avec force c'est comme on a parce que Fally a un star déjà Fally kolobela komboni eza otala mana koyebana sko batu mususu na chaîne na ngane tiboy batu bayebi penza tenga na sko na yo lobele obi combien de batu na otinda baluka bayeba mais quand même mouraza pe na batu na ye déjà batala mais batu ba lobela de amamne ko ki font est-ce bi ke batu tout ba lobela maram na ye wana ngamba zo na zo dossier na ye les 12 je te forme aux dossiers no boyi ko publier na zo dossier oh les 12 dossier de on a biso wana na zo les 12 banda na ye Raissa ye wana ti ye mo mutakomelanga na numéro ouais ye mutakomelanga ana Canada na Belgique te na Canada atindelanga ba voice ba photo ba vidéo on comprend okoyeba batutu baza na réseaux sociaux dossier o ngelanga les 12
ba photo ba vidéo makambo tout Sarah solo le langango asi ok na otala ba preuve na yoka ba voice ebandeli tina suka oh bato ba yoka yenda mundambo te nga na yoka ebandeli tina suka ba vidéo ba photo ba explication photo ya la fille na nazwaka ndenga tindela nga nazwa nango na étudier yango pendant 2 ou 3 jours hein nazwa yango ka ndenga tindela nga je crois après 2 jours to 3 jours bon nasalaki yango copie collée na bwakeli journaliste wana moka de la presse ouais ton atindeli amoni yango réaction des amis univers abinanga ziana tanga pardon peut-être na kokosa makamna akoma été na tanga ngo bo excusez nga pona tenga sepela to sala mo analyse mo ba preuve eza et ça la vraiment bien abinanga ok je sais merci c'est ma vie c'est ma vie akomelenga bongo après nazwi capture ya numéro etinelinga babiloko yango nazongiseli atala moto akomelinga nasuki na nka wana lobi nango eteka le même jour natindelaki ye na ba 23h namoni deya ekote pa ese ba chaîne monsieur bandozo nga nayebaki yango esala ndeni koyoka makambo toyoka kango kote ya bana basi mwasi azwaka mbongo apesaka mobali mais oyo eza ndenge mobali azozwa mbongo azopesa moninga nde mobali po abimaka na ye eza vie privée na ye mais allez-y comprendre vous critiquez les gens beaucoup okritika bato yo kutu obokolaka mobali na yo wana yo kutu lesbienne où sommes-nous aujourd'hui en fait c'est sa vie privée na zap na posa olobela ngo te et na ko telema awa te na problème tana journaliste mo te pe na kozalaka te na kozwaka tana ngate ya koya kolobela analyse sur journaliste non je peux pas vraiment soit faux artiste comédien soit aux musicien bango de bastar na biso soit aux inconnu moko boyo na histoire na yo to betango mais mama solo ya ba journaliste non sala ngote comprendre alors bato ba bazwa moi leçon que dans la vie avolongo la poti na biso muninga tala no sheyo to finga muntu wana omitali pe babiloko no finga pe na sala ngo indirectement ozomi finga tozaka ba ignorante o comprendre o finga muninga mais mambo finga muninga yo mo poza nango parce que o finge poani et vie privée na etali jugement dernier mutu na mutu ayebi ndeni na kosamba na nzambe na ye le salut est individuel eza vie na ye neti nga na ko vouloir ye te c'est sa vie hein voilà nga pe na vie na nga et puis peut-être je crois te ami parce que so ezaki makamna nga nde ko ya na chombo na nga big salade donc na mutu liboso na zo yi dossier ouais aza conscient place aza que Sarah pe tant na zwa ngona tindela ki après 2 ou 3 jours na tindela yango musande ko na yo apparemment marqué makambo ozana mu place papa ngana la humain ngana na kibomoto na loba ngona zala na toto donc ba photo sexy so sexy koute po mutakala nazana ngo na publier ete ata mkomote na ebisa kyo nazala rapporter malheur ya makamba ba sex tap te ya makambo etali ba manidité na kokango te alors peu importe ya ba insulte ndeko na biso mobala finganga yango te nde kotinda nga na kene kosalela ye analyse to bémission mpona makamba ya vie na ye soki okendeli felo eza vie na ye tokojuge pourquoi baréalité eza ebele na vie boyebi te nini ekomisa ye bongo. Alors c'est sa vie. Ce n'est pas important pour moi d'avoir dans le plateau pour parler de lui. Non, je ne saurais pas. Vraiment. En tout cas, dans le cas Paulin ne répondre par politesse, mais c'est sa vie. Au moins, il y a un dossier wana, na beta na ngo kara. Donc, quand le dossier peut être monique, premier jour to la on a deuxième
to la nga ninga na te bondeni apesa na moto mususu apesa makambo. Ah voilà. Voilà, merci Maman Sarah. Maman Sarah, par rapport à concert, il y a Koffi Olomide au Ezali le 27 oyo. Si quoi ba publicité au Salamanango, mais tout le monde a ba combattant, ba zoter les mélanges déjà. Ba ota de ko annuler déjà, il y a fait rego là na casino ba annuler ngo, mais tikali ka Koffi Olomide na ndeko na biso Fabregas. Mais Koffi déjà bitumbeza déjà ya makasi, bato bazo loba impression ezali ni pona yango. Paulin. Ngi batinde nga bato bafinga nga. Ponga so bato bafinga nga na ofinga muzikana. Ongi batinde nga bato bafinga nga. Bato wana bana. Épargne nga na mamba Koffi Olomide. Avant to le belango vraiment, to zona moi vidéo oyo. Na to moni bo. Yo kate. Maman ça to ça l'analyse non? Mais on a un plateau na ba question na ozo boyango bondeni. Tena yoki. Voilà, tous on a régi Morel bon de livre bon c'est qui est perception no élément ya boketu to moni boketu la ligne na mabele akolela kana ba kombo ya ba mission na biso nzambe na beleli yo na liboso na biso mosusu azali te tata nzambe volonté na yo esalema na ye lisusu na France na ye liboso ya rena Koffi okovivre Koffi okomona okokoma handicapé famille na yo ekopanjana irresponsable malédiction et kolanda famille noti la 4e génération yo wera yo jibe yo fali yo tiala. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci bon de livre pensé qui est pour une image qui toko. Mais maman Sarah, avant tout ça le commentaire il y a vidéo il y a boketu car na makambu ya mura wana. Faut ça batu makelelo eza ba obongisa groupe. Boto bo landa biso soki boyo kama makelele eza groupe ne ba obongisa na ya mutu yesa la boye mais lelo courant eza na stable parce que groupe na biso fallait ba obongisa yango po to banda rozo ko ça il a climatisé ma tout dans groupe et ça la vraiment qui te maman Sarah avant tout ça la commentaire il y a mambo ya vidéo ya Koffi na boketu na makambo ya mura to monaki kombo ya ndiko na biso azali pe mopanzi sango pe artiste comédien comme on a épé za ya kotanga mabarezi banza abi balbi yenda za commissionnaire ye mto zaka mobali wana apesa ye Raisa alongoli pe mobali yango pa Raisa apesa susu mura. Impression que vous avez par rapport. Toi na mboka Sodome na Gomorrhe. Basika ka ba comédien. Mukile à tour lelo pe kweli ba journaliste bo sa ba analyste. Mukile za tour à tour. Bo sa la ba analyse. Vous comprenez? Mona mutu ana ba réalité vina. Lelo na ba kombo kutu ya batezo bima. Ba voice ezobima. Parce que ba voice wana tu na yoka kyango. Tokomira na tangwa suka Paulin. Komona ke mobali obima na basi, obima pena muninga ne mobali. Eza penda Sodome et Gomorrhe. Apparemment je nango aleza ko lingane mura ka pona mbongwa. Abi azo na voice mona ka kazo sa mwasi wana na linga ka yeka ka pona mbongo wana na bima ka pena ye petit. L'histoire est trop sale Paulin. Na koko sa analyse na ngote. Na ba makamba ba maladie. Na olobara que répentez-vous. Jésus-Christ revient bientôt. C'est trop sale. Non kokate. Non ko ça analyse. Par rapport à Barezi parce que ceux qui m'ont mis ce comment et ça grâce à Barezi parce qu'il n'est pas commissionnaire na kati wana. Chacun portera sa propre charge. Jésus-Christ revient bientôt. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Merci beaucoup Paulin. Non, Coco, ta bêtise. Vraiment, merci. Le rôle aux Okato, le Belayango. Vraiment, tout ça, c'est ce commentaire par rapport à la vidéo de Touto Landangana yo. Otomoni Boké, tout papa Mukolo, Alali na Mabele, Azoli na Komba Koffi, Albi Koffi, famille na yo, malédiction Rolanda yo, Okoma Koka. Mais beaucoup de choses de Bossa Nakaza Congolais. Pour la ligne à Bossa Bablo. Paulin, Boké, tu as Congolais, Koffi a Congolais. Basi la n'étant que ba Congolais. Basi la n'étant que ba Congolais. Et tel ngatin Paulin. Nga Zénith de Paris na nga yango. Zénith na nga yango Bercy yango. Ça la répétition yango na kuna biro na nga. Siko yanga ni na kati. Paulin yanga neti ni na kati ebisanga kasi.
ti otuninga pe question mpo naza mwasi ya musicien to nini ye neti yanga nini na kati. Bon, ça va. Le bon pour na tuniongo attaque journaliste, attaque pe mwasi ya musicien. Voilà. Yo mosko pour na place noko répondre. Te, nako répondre pe nyos tu mibale. OK. Et tant que journaliste, Bokechu a na raison. A pe na raison. Asa na raison place ni. A pe na raison. Asa pe na raison te mais tous on a côté raison. Ça na raison place ni. Te yemo yebi mamba o sala pona ya zo mona kaza na raison na ye. Kasi maman. Yango na pesi raison na ye. Ti asala yango yebi ka na raison. Asa na raison. Yango na raison na esko ngana onde to yebi te yango na bi raison na ye o etindi asala po sala likambo na ye o Bokechu asali foza na ba raison na o. Donc Bokechu ana ba raison na ye o yazo interdire musique. Parce que quelque part aza pe na raison te parce que ba musicien bazo yo beta kuna bango ba politicien te. C'est ça. Eza ko boma msala baninga ya ona lo baza na raison aza pe na raison te. Mais ça Bokechu aza musicien. Eza pona kozanga inspiration te yango mto komoseli ba biloko parce que soka za kibenza azana page azo yoka nazo beta na ndimite na sala ba biloko. Paulin etali na nga te. L'essentiel fallait sa beta Bercy. Yo esengono zaka pona fallait beta. Abeta ki de Bercy. Ba batika nsima ba ko beta te. Te nabi etali nga te. Esengona nga po fallait beta ki Bercy na suki wana Paulin. Na baxelo mususte. Bokechu zande kono mungala. Efapekato. Bambote na papa. Nandenge sikona na ndenge mosko ya makila. Message noko pesa ndeko na yo par rapport à en tout cas wayambo na pesi yo bambote noko nanga bokulaka. En tout cas nzamba zala na yo abatela yo na libota mopimba. Na olukaka numéro ya Laurent Sokoko avimbiselanga mwa poche. Voilà. Message ya mwana. Et bon yo binanga na pesa message pas nani et pas et par rapport ya okale ba concert. Ouais ba kaza afela ngana ko benge pa oyambanga. Bien sûr mais aux hommes qui viennent aux bêta bêta mabe. Pour un jour payer comme maman papa dire que boy autorisant. On a autorisé teneni so bango bana ba raison na bango ba monique Diego beta concert. Abeti te so ba monique bana ba raison na bango te. A beta kaka même pas nzambe foza na raison pour nzamba côté lo. Na bi que so comme na tour pa Diego na ba 2000 so combien wana musique est déjà ils ont une Europe. Ça et musique est déjà une Europe. Ils ont une Europe musique ils ont stable. Makambo to monaki yango na époque ya mokonzi azalaki na mboka na biso pona kotanga bakombo te ezalaki ka boy. Opposition vas-y pour voir. Mais pourquoi bango batika? Vous avez été comme cop na bango. Paulin. Ti maman ça ti na no répondre nga place au te ko leka ça beta quitter Paulin. Fallait sa beta qui et si lit c'est apparemment yo linga ino ka fallait beta ngana linga ndenge nini ngana olinga ngana na poto ngana lo biga mama parce yo mto mama fallait bon de ngana ko ngane na pola solukela nga ba premier bon de livre okindo kite question ngo yango o yan coming singa na kingo na question ngo yango likamba non yo oloba oza tribal Bokechu aza mungala yo za na olobi na wala si mungala parce que ndenge tu na Bokechu ba question kasi otuni nga ba question binanga pesa message na Bokechu na pesi Bokechu message na oluka numéro ya Laurent Sokoko avimisanga poche yo apparemment message pesi aussi ga numéro ya Paulin et bon tinde na vandia wa na o s'adresser na micro na caméra na miso bato et no luka ba intérêt na ngati yo ntinde na za na vandia pona repeselela mutu message pas Bokechu e bandeni nga na opesa message na nga po mo eloko tango ya Laurent Sokoko a otala na bengi vie na nga na privé mo eloko eleki na libenga donc nga sara na vani pe na plateau boy pona yo pesela mutu mususu message ale ba intérêt ya ye mbongo ya ye e bandeni message na pesi ya ngwana pa Bokechu aluka ayebiselela nga ya Laurent Sokoko mo eloko asala moi virage mo eloko kota na poche c'est ça donc mara mususu wana Paulin yebisanga wana etalinga te fallait sa beta ki Bercy mais apparemment tout le monde a déjà publicité zokoba tout le monde a qui ba na France déjà ba panneau belé mati concert est confirmé ceux qui m'ont pas bêtise ko Bokechu sukapi nga etalinga te
osomoni nga na sombi biye na ke concert nga na poto te na Kinshasa ebeta te yanga ni problème na lobino bien Fally asa betaki esili esengo ezaka po Fally abetaki déjà pona ngai so ezaki na Fally abeti te makambo boys voilà na longoli Mopao na longoli Fabrigas na longoli batno ba raté wa concert na poto to tie Fally po pendant na beti te bokicha sa te na souci pe pour Fabrigas abeti non te se balongoli déjà te na balongoli Fabrigas te Fabrigas pe to monaki ba panneau ya yepe publicité zokoba te Fabrigas confirmé Fabrigas confirmé zamba sunga beta waze kwa pe falaka beta mais bon ya waze kwa pe ezana na keba non ba bokicha kuna zo azaka werera faire gola pe falaka beta mais yende onje banilaki déjà ya faire ya banilaki déjà donc eza pona batu nyonso tout so ba monaki ba bureau faire ba pesaki nini oza cause na oza salle ne pesaki bango raison na bango voilà siko Paulin yango na lobby tout cas na 3 personnes oyo mais mi ballon déjà vraiment na aussi babeta tout le monde te yanga nini Paulin je vais gagner quoi na lobby peka lokuma mboka Fally asabeta mama Sarah na hôtel belo mo quoi Fally na beti concert abeti merci te na lobby to longoli ko beta wana Fally na beti te bokecho sikwazo sala ko Fally makambo wa sala ko fio bokecho asala oyebi te ke bokecho asalaki on Fally makambo asala Fally ande kone bokecho anyata Fally ba plan atumba Gare du Nord amungala te siko kofi pe mungala ebongo siko donc asosa ka makamba saki Fally anga sosa na batu nyonso ezateke pona soki pona Fally abete ka po par rapport à Fally mundela talika Fally pupa mundela signé batumba Gare du Lion mais Fally abeta yango na bi esengo nanga po Fally asabetaki esina est-ce que beaucoup la ninga na apasaka pe koyaki nan wayambo viena ninga ko betama koleka nyoka na kacha zamba mais d'intimité bon peut-être pas pensera même pour na mono ndie alira concert ndie na monde ya makolo ya bokecho na kini pour ndire bako kanga ituro penza libela zongi bokecho aoyate kaninga sali ba musicien boy aoyate en fait eza pas si mais etal na nga te Paulin na bimsana nga énergie na mamba ba musicien te vraiment merci maman Sarah dossier wena zwata na nga bne bele boy na vai na ka na plateau na mayele na nga na sagesse na nga na ba énergie na nga na ko bimisa ngo pona ka musicien mo boy te non ça te vraiment merci non ça te so ezaki Fally na nga na sala par rapport. Merci maman Sarah. On comprend pinza. Te na boy na lobate. On comprend. Na comprendre. Te Paulin. Te na zo comprendre. Na lobby boy Paulin. Bokechu akanga musique. Aboya ba musicien ba beta etalinga te Paulin. Nga travailler pour na ba musicien te. Non baby ça nga pe énergie na nga te mam kuna yo baby c'est énergie na ba comédien. Na baby c'est énergie na ba journaliste. Na baby ça énergie na batu normal mais na koki ko baby ça ba énergie na nga te pour na musicien. Pour ata beti te na ko gagner rien na ko perdre rien. Donc le cas Fally déjà. Maboyo gagner ni. Hein? Maboyo que so baby c'est énergie gagner ni. Te poto zala bien ti. Kofi ozala bien te. Tengana Kofi to ebani te les grands Mopao. Autant aux invitations à la conférence. Mais bako bengi son invitation. Pe appel ya yemoko maman. Kasi ti bako bengi so pe pour les mais boye bani. Déjà c'est boye bani. Te to ebani te to vanda te to sekate to sola te. Nga eza musala nga na sala so mutabenga ke Sarah to la yaka conférence de presse bona bona. Donc ya na nga et après c'est tout. Moi Sarah so na zo comprendre bien. Donc Fally le pendant ça il le comprendre donc Fally ka beta. Fally le ka beta ki. Et c'est non. Voilà, le coup la Fally abetaki nango, abetaki na ye esili nango. Maman Sarah so na comprendre bien. Nyo so ezaka rapport il paraît kobima ya fifette mayamba eza grâce ya Kofi Olomide ya wana ezo salo bien te salo kento toni. Paulin. Keto nini nga fi capable. Il paraît. Yoka mutabimisi. Yoka boy keto ya nini nga fi capable. Na kota prison. Boso o mona ka basaila nga be mission.
baobelela ye bobelela bedashu bobelela kingani oyoka voice nanga na olela oyoka plaire Jacques ke na olela bosunganga nasali mokili nini okavona nga kasi je suis capable n'assumant mes propos nasenga au secours ata na musicien moko tata na motu te nga moko na bimisa libenga na nga na kata poche vous comprendre donc côté wana na okento ya te soko bipo ndenge abimisaki ndenge ndeko na bisa mwasi akangisaki ye abimisi ye oh e mabete kutu nga na ko inviter pe susu ndenga na fundi ye parce que nga ne naza na fundi ye place monte tamba okange na place moko na parquet liboso fundi combien place combien de place no lobate na tamba ozwaye kaka aye susu ti aye ko intervenir so ya ko intervenir batiki ye na longwe su wana na parquet na kesu côté mususu ko intervenir ye mo azo calculer ba nombre d'accusation na ba nombre de parquet o ye koka ye mo ayebi ke so ekoki ye mo oyeba ke yoka ye mo so akoki amoni ke ekoki de 4 parquet ba oyamba susu mutu te po ya ko défendre mbala mo ake makala eza problème te ngape mbongo na ngisa nango en place so ki ta fundi a to sambi na moni clarté mutu moko ye na sima na ye atie manzaka po babimisa ya bimi ngi dossier mati tribunal ti place to osuka ya problème te eza nango po na bongo te wana zo ya na sima ni nani kayo mtolo tuninga il paraît que balobi parce que ba mambo nungu etambola bongo il paraît ya wana lobi na soki il paraît ezaye kasi na katika ya il paraît wana ba place tout na fundi aroya pe kaka ya wana pe ozo appuyer boketu pour atteindre concert na ko appuyer boketu te parce que musique na biso ezokufa mais na ko bibisa nde énergie na ngate pona lobela boketu pour na refaire satisfaire mutu moko boeto musicien moko boeto pour na soutenir mutu non ça na ngoti ngam ta soutenir ngate pona muta soutenir ngate apparemment c'est pas na ko bima ya fête mayamba te wana nde siko obimi libanda ya émission zonga noka na kati émission parce que na CPA nango ou pas ba plainte ezozela ba kozwaye kaka bato pe baza wana pona ko soutenir ye ba koyaka ba soutenir ye abimi nga pe na lembi te na changer sous place kaka tozo tambola ka wana na 3 vidéos wana nazo tambola nango partout c'est tout mama Sarah pona nini ko tika makambo ele kana ngote déjà ndeko sa kuta place ya passe pona ko nga ko tia sous place ya passe lisusu te oh abe na nga caché judiciaire bebati yaye pe fe bebati ozolinga nde o lokola ya lobaki no bongo epo ozongisaka a comprendre ce qu'on est caché judiciaire mais bible ezolakisa biso bongo te nga na mwana nzambe na pasteur te na ko sumuka na mutu nzambe ayebiki naza humain na ko sumuka na 10 commandements le roi de ana to sara 7 ekokiti bongo so na bona nga olimbisi sani na to sara de 7 parmi les 10 commandements dossier za makasi Paulin lokola bima wana bima place wana to zela razela osana nga analyse bien mkoba kangai oyo sana nga analyse donc Paulin loka fallait sa beta ki na Bercy Paulin esili na c'est comment ça pourquoi je dis tamana komba donc esili na ngozo comprendre yo zo dit tamana komba fallait wana te basara il faut ta isabiso clair ba no balanda biso ta mutu muso a comprendre te zela nano pona nini yo zo linga kaka foali lokola fali déjà sabita esili c'est que fali ne musicien yende musicien Congo esili nango loka fallait sa beta ki se ke si onendeni Paulin oza sundengo za sute nzambe nanga poni no memi omoni ke nde elo ngo sali ekangi na yo moko justice ne mokam nga mikolo no ko tshaba tuna parquet kangi nga mikolo no sepela nanga na justice Paulin na minute na mikose mikolo za sima justice nazo sepela nango penza atanga so bazunga ne fakata balimbisanga te yango ezopesanga mayele ya ko gérer ba propos. Maman ça oza parmi bateau bazana dossier à maman na biso de la paix to ebiti suite na moza ndenge de la paix za mo sa libala yaya bazo continuer na bango libala libala kokoba ngape yangezo koba na ngoti peu importe bien sûr on s'en fout donc de la paix dondo na journal azaya yo sane no stoling le reste tu t'en fous et puis quoi. Voilà, merci tout comme vraiment na souka ya émission na biso na ebiti
elo nino tolobeli te mama Sarah o musuta mususu yoza nango okubakisa fallait ça beti na eka Bercy pone esi na tozonga suka na débat kasi elo na nga sukolo na fallait ça beti ne concert o to comprendre na biso tina ba commentaire bato ba senga biso ta lisa biso en clair obi na nga loka mot de la fin de tolobaka ce qu'on a pied mot de te na lobi mot de la fin te po tozana yo to kozalaka na yo to bando sala banalise na yo pona lelo lelo balanga suka lokola fali déjà beta ki na Bercy esili nango moto mosusu akobeta te velanga Sankara Denkuta ba bon séjour na yo na France peselanga grand pote mère na ba petit tout ba mbote au Dieu peut-être balisme penza oka ki banda lungwa ki bomungala e sangani kati na bino penza bo moninga na mwana se bao amola bandalti pole tika pole. Voilà, merci maman Sarah ba dédicace na yo. Dédicace ezate. Mais le quoi fallait à beta qui n'est déjà Bercy. Il y a mon abord le banana. Et si non. Merci Paul. Merci maman Sarah. Maman Sarah bande comme sous bazoli la déjà. En temps so ba banga ko ya vers yo. Bon so ba banga le baki ke o ya ko benga ko ya mbaete. Ngasiko yo na part ya ba chroniqueur nyonso, ba chroniqueuse tout. Est-ce que Kolimbisa ndeko na biso fête mayamba te? Na part ya yo ya ba chroniqueur tout bokende ko yebisa ye ba propos na o alobaki a démentir ngo. Voilà. Merci maman Sarah, j'espère que ba pansisa ngo nyonso. Soki esalamite. Tozaka na parc oyo abengi ba yeba bimisie tutsi toke parc wana kuna abengi ba yeba bimisie to longwe toke tribunal wana nga na blague, je blague pas. Je blague pas parce que et salama réseaux sociaux ba mona ngando ki banda internet et banda ata musicien monta tortura journaliste bongo wana ba benga ngo na torture poso to sambi a batiki yo kako ponga talanga ke no bando senga ne ba preuve Aden mbonga Aden ngo yo mozo pesa test sida ngamo ko ngaye yo toke inerbe sko ba preuve wana so azana ngote webi retour nango webi retour so imutu moko influent ye akoti po chama nzaka na eba tika eba otika nga na kiolela na tribunal de paix na memi susu 3 vidéos nanga to sambaki na parquet tete bakati likambo malamu te bana nanga baza mal à l'aise na classe famille nanga en tout cas Fabi misela biso ba preuve makambo donc c'est ça voilà na part nanga en tant que chroniqueur to finga naka biso na biso nga to sosolinga banana linzaka tina sama kolo e sangelo te ato fingi Diego pe banda linzaka tina sama na makolo e sanga pe lote foye pas à personne publique sko bana nga ba yo sani et puis na mamba le kuta et tu confirmes ya justice ka pour les do bino nyos tupe bo sangana kasi elo na pesa message yango bo ebisi elo na pesa message yango po so ye salami nango so bne salami nango bongo te polin waya j'espère que totanga ba parquet ba chroniqueur tout ba chroniqueuse tout ebele bo Holanda biso ebele ba Holanda pe vidéo oyo et dortement pe na fifette mayamba j'espère que aux Holanda nga ser nanga balobi kimie le kinyonso bande ko tout ba journaliste to sangana ngana muté makasi voilà maman ça ouais ba ke na beta 21 na père na biso to copyright webi donc est facile comme bonjour donc mukili mobimba no yoka mututi talaka na yoka pe déjà le roi de jour le bureau yoka no mututi ya wana elototo lukata façon parce que boza et si le fali pe déjà sa beti non c'est ezaka pona ndenge baloba yake ko felo midi mutabimisi ya wana na zone ngaka na lancer message na bande ko nyonso ba panzisa ngo ba chroniqueur tout ba chroniqueuse tout to sangana dossier eza maman na dossier bon na ngo ba sentiment te to ça la ba analyse ça risque tant ba mona to telemi na tribunal ba risque to sauver ndeko na biso soki fait mayamba olandanga eza on peut faciliter te e oboma yo pété e kunda pe yo te ozalaka fait mayamba sala vidéo sala on sala émission sala lisusu émission benga tande ko wana yamba kiyo ayamba yo o bandela ko loba makambo yo o loba kezaki ya lokuta te aloba kezaki ya lokuta te
Maman Sarah démentir en po azala la kimia parce que ceux qui ont commis déjà 3 parquets ils ont déjà au voyager te vie na yo mobimba au sala musala te na compagnie mo tout elle a déjà vie à mutumba maman Sarah etali na ngate ngape a baby si réputation ba na ngati ngape na baby se bato ba lo ba ngake Sarah yo bona bo finga na bocha video ngada na finga ba propos fio na lo ba kisiwanga na côté vie privée fali et tout mbona ngona kende wa kina prison na te amito na te amite tout le monde faut te ama c'est ça. Voilà, merci bande omsus bande ko na biso message saka que artiste comédien na biso moko odala maman na biso odala asepeli sabino mbala no hôpital te mais azane na ndako santé zo frappé mankasi ki sezate mbongo hôpital ezate bato ya motema malamu bato balinga kosunga bato yo bao balinga mia cité mais bato kosunga maman na biso odala yo zala vraiment likanisi moko ya bien ceux qui azana makasi azongeli kosekisa bino azongeli kosepelisa bino azongeli kotourner nzamba kopambola yo mutu oyo zuli kanisa kosunga ye ekozala vraiment bien. Merci na ba abonné na biso nyonso pona bozala ki wana kolanda émission na bino. Merci na ba oyo nyonso ba tieli biso ba commentaire nazomona na mutu liboso sol mbemba ba otu basala ba commentaire na ba émission na biso. Merci pour la confiance na pour pe fidélité au bozana ngo vers biso biso pe to ko bebisa te to ko zalaka wana to ko sala bino toujours mosala analyse salama ki nango vraiment na maman Sarah et l'équipe kitoko juste kaka kolobelaka par rapport à l'actualité ceux qui au le monique na ba dire na biso c'est pélicité mais ka ko limbisa biso et zala vraiment bien ngai na bino to monani bongo mbala sima na invité mususu. Merci na bon livre bon c'est que pour na image ingénieur 15 na montage Jonathan qui vous na 10 amis bali bye bye na ba nyonso balingaka problème kendi. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Cabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Cabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.